Mbote Nabino Bandeko Ngai Nazali Linda Kalume dans la Santé d'abord TV. Et là, dimanche lelo, bon, comme toujours, Nasali parcours les réseaux sociaux, Facebook, partout, TikTok. Namoni ndenge bato bazolela mwana mwasi oyo Rafini Ntumba à Tikibiso, à la fleur d'âge, hein? Encore une jeune dame là à Tikibiso, à Koufina Kayu Sanga, avec une bambouma ya makila, la bambouma ya makila, la kata makila na, et donc, ezara ba boule ya makila. Je crois que la sinabeta lisolo yokala, Kayu Sanga, na makila, c'est une urgence médicale. Donc, comme le bac en anglais, it's life-threatening. Et c'est un danger de mort. So kozana kayu sangue, ozana danger de mort. Donc, ezelo komoko, il faut qu'on lande lango. Alors, nako lo banini. Bandeko, notre santé d'abord. Bilo koneti kayu sangue wana. So ke bandi ko se manifester na nzoto na yo, koyoka ba symptômes neti pema. Ya okoyoka pema. Moko pe. So eza na mutu okoka mutu pasi. So ça se passe au niveau du cerveau. Comme so eza na ngo ebele, donc oza na malaise général. O mona mutu pasi, tolo pasi, makolo pe pasi, po ekoko kangama na musisa mo na makolo. O mona pe kote okeba te makolo evimbi. Alors soki oza mutu munene, eza difficile pona komona bisika makolo evimbi. Kayu ekoko salo partout. Soki esali na makolo, et koko vimba yo, koko perdre même ata musapi tout ça là parce que intercaler donc et interrompre passage ya makila na oxygène na bilei poto ebike makila mutu etambolaka côté wana oyo makila etiki kokoma ekokufa ba cellule ya côté wana ezokufa pona nini ezolia te. Alors après quelque temps déclaration nango ekozala pasi. Vraiment, ce qui ça se fait, imaginez-vous na cerveau, okoyoka mabe makasi, mabe wande yaka progressivement. Na tolo pema mutu pasi vertige pona nini eloko moko ezosalema wana misisa ya mutu na yo carence wana ebandi eloko moko ebloqué côté moko ya cerveau ebandi kokufa malembe. Soki déjà ndenge naza boye, je m'imagine ndekwa benga nga loba nanga mama Linda nde balobi nanga naza na bakayu na makila na koyeb na kotindo mbangu kende l'hôpital. Eza danger de mort, ezali life threatening, mais c'est très facilement traité. Les cailloux sanguins batretaka ngo très facilement. Déjà soko yebi koza na bakayu sanguin, d'abord ozane poso ya anticoagulant. Aspirine otomelaka pamba, c'est un anticoagulant. Soko miyebelaki déjà, okokomela na yo anticoagulant. Ou sinon, ata na bopito na biso, ba aide soignante na biso, ba ebaka ndenge ko traiter biloko ndenge wana, c'est très facilement traité. Okobandana anticoagulant ba kisi oyo ekodissoudre mbuma makila wana. Okomona ndenge ozoka tolo pasi wana bapesi oxygène pourtant oyo okomi koyoka tolo pasi mutu pasi okomi kozana carence wana mona bakopesi oxygène bapesi eloko moko ekitisa pasi wana et puis babandi kopesa yo morphine komona ngo tobenga ngo nini morphine oxygène nitrate et un anticoagulant. Mona, biso benga ngo mona. Traitement ya caillou sanguin. Mona, donc morphine, oxygène, nitrate ezali kisi oyo bomona bato so bapompaka ngo na zolo to bakopesa ngo ochango na se ya lolemo ezalo kwa ba tablette ba comprimé moko sublingual donc ochango na se ya lolemo boye et bandi ko se dissoudre donc atoza koyoka bien te yango bandi ko sala musala nango ekofungola ba vaisseau sanguin na yo efungoli ba vaisseau sanguin wana elekisi mbuma wana bandi koleka ekogarde musala nango yango wana mona traitement auto ça il a na lobby yango parce que
eza babiloko moko yango na bomonaka biso mama linda boye malgré que toza na bato ebele batalaka biso te hein? Mais je sais pourquoi je suis là. Le message doit passer dans notre communauté. Ça fait bizarre. Ya komonaka babilenge boye bazo kufa vraiment bien te. Surtout ceux qui déjà mato ino yokaki ba ebisi yo que non. Ozali na ba caillou sanguin na makila, ozala ba clotte, ba thrombose na makila na yo. Vraiment, tu as la différence entre le spirituel et le physique. Moi, Dieu nous a déjà tout donné. Quand tu pries Dieu, Dieu guide-moi. Guide-moi dans ce que je dois faire. Regarde, tu m'as tout donné, Seigneur. Voici mon projet. Aide-moi en tant que femme, en tant que maman. Que puis-je faire? J'ai l'intention de faire ceci. Mais c'est pas que Nazo Kaliboumou, pas si je viens, c'est Dieu, je dis, Dieu, j'ai mal au ventre, hein, guéris-moi, pose ta main invisible sur la gauche, pose ta main. Ce sont des trucs, pourquoi pas ne pas prier en même temps aller à l'hôpital? Potozaki na bopito, ana tomonaka, batu bazoya, au moins penza mutazana hospitalisé, batu à prière, ba yepe ko sambelela à l'hôpital, pourquoi pas? Pourquoi ne pas combiner les deux? En tout cas, comme je l'ai dit, ça pouvait être prévenu. Yeah. Mais en tant que des humains, on fait ce qu'on peut. Et quand le temps là viendra, écoute, Abisotoza peut-être prêt. Sinon, l'accident est à la caméra. Dans ce cas-ci, n'a explication à Moni, it was preventable. Donc ça pouvait être prévenu. En tout cas, mes condoléances à tout le monde. Et voilà, la santé d'abord. La santé d'abord. Yeah? Bye, yo.